Raf Ngindu, que Dieu bénisse, Congo Promo. Et yo moko Raf Ngindu, donc voilà. Raf Ngindu baza batunde ya babiso. Biso nde bato ba Raf Ngindu banda Kinshasa. Ti ba Boston, de l'oroma na Dallas. Mais tant que mandaki zolozina na ba Raf Ngindu bato belé banda ko ndima pete bato belé banda ko sana ba fier. Mais les Congo Promo tana ndenge j'ai panzana j'ai nteketi na ba Afrique du Sud, nteketi ba Dubaï, nteketi ba Kenya, nteke partout. Kinshasa, nous n'en parlons pas, Mikili n'en parlons pas. Donc, il y a toujours, vieux moko le bara, le moko na vidéo, que Dieu bénisse Congo Promo. Il y a des mutaloba ko le kabisoto. Parce que, aux hommes Congo Promo, ils ont matin. Donc, ça veut dire que Dieu a zappé ko bénir Congo Promo. Congo Promo défaté. Bolanda Congo Promo pour les la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ngindu. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes, Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colline Abino et commandé par la mission. Combien de fois la chance? Rien que tout cas, Nazeraka, Collion, Nazeraka, pas Naza, à Koufa, Batin de la Nebe. Awa Batotembe Basili Chibe Service Yangoyo José Baïda Ayabisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te awa soki batindi bozwi kolina bino mbala moko papa malali boso yango tozwa koli ya moto bana mona kenda en tout cas Chibe Service José Baïda tango bebe kale ayembaka bapesanga kombo mapasi mpona monaka pasi bapesanga kombo ya bayila on a eu la cabatou biloko na bango. Ata la raison. Biloko ekomi. On a pari. Bazalaka na mingi ya kotinda. Mais on a Chibe Service. À côté de bango na Paris. Je sais pas là. À coller na Paris. So Raf Ngindu, félicitations pour la promotion ça la rapport à artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il y a rien en face. Donc Congo Promo. Raf Ngindu nde. Raf Ngindu. Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu, Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, Babunda Nanango. Raf Ngindu, Congo Promo.
plus, on a des boss là. On n'échange pas l'équipe qui gagne, c'est par cet adage, ces proverbes que nous débutons notre émission, votre émission News Dekin avec moi Betty Massengou et déjà en même temps l'émission avec Betty sur Congo Promo Télévision. Voilà, déjà moi Betty Massengou, je suis là pour vous accompagner et surtout pour vous présenter cette émission avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Super salutations à vous mes fans fidèles chéris de cette émission, partout vous êtes, partout vous nous suivez, je vous salue et je vous souhaite bienvenue dans votre émission préférée. Voilà, dans cette émission, je reçois l'artiste Chaka Congo. Donc, le artiste en danger, fondateur nango, il est à défendre toujours artiste nabiso ba valeur, il y a artiste nabiso ba droit, il y a artiste nabiso et donc il est à mon extrême droit et à mon extrême gauche, je suis avec notre maman, c'est pour la première fois bon mon une émission à Lelo, il y a ça moi aussi artiste comédien mboka nabiso Koko Dioko Oboyebi aza Lelo malade azara na scène pépé moi si na et donc azana message ou ali ko adresser na bande ko bozolo na biso dans cette émission parce que actualité eza vraiment qu'obligé biso tout ça la émission oyo. Voilà, merci de Papa Dav Moubama pour les images, les papas de Joyce Davline, merci beaucoup de gens na bande ko nyonso bozolo na biso de partout et na pesi mamote ingénieur Rafungi de notre boss depuis Congo depuis quelque part et donc na kati aux États-Unis donc l'ingénieur Rafungi notre papa depuis aux États-Unis. Je pense aussi à notre cordon Timothée Piana, Serge, Christian Boui, maman Emilie Nzemba, Oyanga, moi c'est papa tous Pepele Ambetolo, Esther Mumbanda depuis Colorado, John Lubila, l'exceptionnel depuis Dallas, l'agent Mado Pichuna, donc on a quatre François et sans oublier champion KMB, Blaise Kava Igwe et voilà, Topé Sipi Bambo tena frère Micho Noka ou soutenara toujours Chaka Congo on a osé la rare masolo na biso voilà, merci déjà Chaka Congo vient na kati donc ya masolo o penza sur news eza azang sarate ko ya kopesa na bafano. Bonjour déjà. Mbote Betty en tout cas vraiment que la remise à mingi na meka ko rectifier ko do azasu na sainte PPT azonganda ko vraiment que to remise à mingi bato ba soutenir kabiso maman va la transfert vraiment merci Brigitte Anani vraiment merci maman la biso Bondo Luzeidio maman Clotilde Naren maman Clotilde Naren hein ça peut pas ma mère Lembote Sandra Bumba, Ale Bumba, Pamela Moussa Sababi la grande, vraiment que tu remercie Sabino Mingi, que Michel Monique n'a pas courage Mingi parce que tout ça se base sur moi, mais tout qui m'a été, n'engue maman la biso Bénédicte Ligue des Stars, évangile Pacheco Itila, que les autres sont Betty Massengou Mbokito, comme Moko vraiment. Mingi Hassan dans samedi c'est qui mais non Hassan dans les aliments sous bassement ils arrivent vraiment mutemema va passer buzoba to so ma fille au derrière moi là qui tout ça qui me sont na yo na ma fille les deux sur la sous quoi là quoi là tu vois que akufi misu lelo ba bengi akufi c'est grave vraiment que piché sur la zola semble vraiment et Obama vraiment que Obama va merci que Bolembangate impressionnant Kondombasi impressionnant Kondombasi Bolembate à sans danger ça tumba mais il a remis mingi Betty Massengou za pembe nangai Dave Mubama za pembe nangai Rafingi l'ingénieur Rafingindo atika ngate le seul le site au hasard tamuso quelque chose atinda ngai parmi Rafingindo vraiment que na remis mingi vraiment que yango vraiment merci et monsieur le vraiment to ko ba mbele amuli mabasa vraiment Premier ministre Rami Amis vraiment que les autres qu'est-ce qui sombe ton bébé le voilà lelo malobeza e belé à koloba na émission to pesa pe maloba na maman na biso maman Mbote voilà Mbote Betty Massengou oui Mbote na yo voilà moi liloba na bande Hollande biso mo Mbote va to kota masolo ya lelo oyebisi bango nini. Bon, nazo pesaka Mbote na bato nyonso to o bazolanda biso comme ça balanda émission ba comprendre tina nanga na plateau eza nini. Voilà.
Merci beaucoup pour comprendre Tine et maman na plateau ezanini. Voilà vieux Chaka olingo baksali lo bali susu pour bande ko Hollande biso tokota na masolo na biso déjà. Maman qui n'a remercié Betty Masengo parce que tant qu'on belaka confusion ezalaka entre maman na ngai mais batimo nga tcha conflit mais alobaki non jisi alile ki na ngai si baki batimo ko balaki bakosa confusion biji anani vraiment que moi sur kambe kwei azanga ko benga ngate alors lobby nde abenga bio papa mwana Glory abungi Glory mwana ya misato mibale abungi monike nakokima mukumba na ngate nga mama nde tukutani tanga yobenga bambonga les chances ba mona biso na mama Gisèle o ba bêtise belé mais de toute façon nzela nzambe sata akotsaka bakal lelo kokodio ko tout ça makasi on a kokodio quoi lelo sentait vraiment que nzamba sur le kumu que ba kiso azwa qui vraiment de bunda qui vraiment que on sent armo raisonner vraiment que mais curieusement malade moi papa belaki et pas moi on a 2 semaines moi on a raté vraiment que ils passent vraiment ils passent maman bon de l'oseide maman Clotilde na reine ils passent mingi que maman biso maman Bevinda maman Shekina dikamba kokodio ko vraiment que na landa ki ba ndeko moko ba na site moko voilà kokodio ka beli suite à banque moko mbongo na ye bale mbongo na banque mais to yebisa bato so yebino likambo te tuna biso te likambo moni o azali moi c'est abota kokodio maman de solana ye jamais dans la télévision maman de solana famille kokodio jamais dans la télévision vous comprenez parce que ne va ba ba mambo ya la famille batu bakangira kango mais on a yebi mais dans tout cas pour le moment Dieu soit loué que tout le monde est tombé sur les sous to récupérer moi na que vraiment yango mon na bengi Gisèle ça tout ça SOS pour na batu c'est la diaspora on va aider Arabie c'est la diaspora en tout cas papa langai mutulanga na Osbourg mira kikanda na Osbourg vraiment que merci que c'est choquant hein? À part ça, on va voir un moment que tu as un cas d'œil. Il y a un artiste qui est mort depuis la semaine passée, Willy Barouti. Il y a un Bali Barouti. Mais Betty, et puis ma cambo yo, so yon atika, na la rosalango. Et puis Betty, l'homme na bengi bango, oh voilà, Tchaka Congo, au petit programme de la télévision, Tchaka Congo, dit qu'il a fait son bongo. Ah, mais vraiment, Betty, non, c'était un monde à part. Il y a un monde même bata porte, même bakonzi. Même on a aidé mais femmes batongo on reconnaissant envers eux mais bolembate et ça est tomba vraiment que aux maman abisayo comment ça s'est passé qu'est-ce qui se passe parce que il y a ça voix bisou monique bisou en danger to ni voix autorisé on prend ne to son bayana ya via to mambo ya faire tout ça la kaso comme vous éviter to le baraté aux maman Gisèle abisayo comme mwana abeli ndengeni. En tout cas, bomoni musala makas oyo Chaka Congo salara pona lobaye pendant la vie nanga donc abunda makas pona ba artiste na biso bien que ba sala bango reconnaissante mais musala wana voilà na mituna bomu na kozalate c'est on est na senga nzambe bongo na kozalate hein Dominique Kilemona musakata à Londres Dominique Kilemona musakata à Londres comme na kozalate na banga ngabi nzamba sala makasi mutu moko ya aroza mukumbo mais nabi nzamba kosala un effort hein passer Gilles Max Massia bocha abondeli mutu moko pe et on a sepela kilo moko même aucun ba instance même partout ah Tchaka Congo biso yona on est pas un modèle on a comme modèle Marie Misamo na lata bilamba na ye mais na ba société bisika zali Tchaka Congo biso yona ndenge mabete oya landaka basoli kameko imoneke vraiment que même na kufilelo na otika mimi wa trace na mukila nzambe oyo les pays idéologie na yo moi identité na yo donc on a même na entreprise et comment Chaka Congo na biso payer yo donc c'est comme ça c'est bien mais tout ça na maman Gisèle moi si ya artiste munene amboko na biso comédien kokodio ko oyo aza susu na scène pépé abima déjà comme bien ça na ndako mais chose grave bande ko ba bengi biso pressé par Chaka Congo pour na émission oyo maladi o kokodio kwa belaki eye pepona eye na mwana na ya mibale Glody o lelo abungi 2 semaines yango azomona na te mais maman yemo kwa za komeka un peu ko yebisa biso comment c'était passé e bandaki ndenge nini maladi wana ya pa mwana ti lelo mwana azomona na lisusu te na ebite zaki na ndenge nini bon na 2017 ocholeka Glody Malonda ça na 18 ans d'âge
fallait qu'il a présenté examen d'état subitement ka boisa signé qui souche tout monde a mwana a changer le lenge comme ba makamo boye ils sont sté menace ko panza babilo tout ça on a total ka to landa kana ba prière et ko ça m'sou pas bimi aller landa uta zongi parce que papa nando ça peka bon a malé mais quand même ça c'est 2 jours à zongi. Maintenant chose grave nasaki na ene na ye grand frère na ye nasaki na hôpital pour na bela ki malaria. Alors pendant que ngana zaina frère na ye na hôpital ye na simana biso parce que grand frère na ye mtu abate la kai parce que nga vraiment la zarana bango tinga na zana parce que tonza la bana 4 hein na zbate la ka o mibali wana e ko sala ke ya ke pendant que ya ne wala ndela ke toza na hôpital mwana bungi passe na na katina en classe fa ka zo examen d'état à perdre classe na ye normalement fa to mona rata ye boye abimaki abungi place azato ebiti de nakolo ba ke 2 semaines de chez Koki soko permettre ngala sa ta photo na yepe photo tout ça est un peu important l'ilongné yango yo malgré papa chaque kongo asengi to bimisa photo ya bien penza parce que ozo mona lokola flou po e mona te malgré ça même déjà photo yango yo ba soki bakutani na ye na nzela ba memeli biso to pe ba bengi na ba numéro oyo eza ba numéro yanga mama na eza passe mingi na mutema mwana mkolo ya 18 ans on a batela ke pe na tanse classe na bata abe mwana li mwa karaboy souvent ba tozo bisanga otomoni na Gombe otomoni na Mbinza otomoni bo jusqu'à présent place azali to yebité kombone Glodi Malonda numéro nangeza 090 69 54 385 na bandeli 090 69 54 385 topé 082 023 0018 et wana borozwanga ipona ye donc adresse pezali avenue Boyata numéro 30B wana ezali résidence place Korodio ko yazali commune ya Lingwala so bazoli biso ernion surtout na kanisi toko mzwaye. Je pense ça fait vraiment mal hein. Il y a un grand garçon comme ça il y a 18 ans à bungi karabazo mona te pour la maladie oyo et zo tungisa ye na mutu mais maman pour la bande ko bazolanda biso na ebité est-ce que ton trouble on est banda qui est bokenda kana ta hôpital te boye baiza nini bo subseka na église c'est tout. Bon, to banda ki bato mais tout ça ba prière et c'est que tout ça ba prière moi qui me tazon avec moi bien. Comme bien quand même ta classe na comme pour solo na e dialogue pe na bande kone zala ki. Nde na moi temps au karaboye parce que papa na bande ko vana na bandal. Tangu ya ko zonga lingo wala nde bataka wana toke no bitende to komisko neti boya bunga batan o ebele boye ça ba 2 semaines boye na isa mateza vraiment ba boso bunga boye 2 semaines boye e bando ezala kiti. Nde ce que problème est comme bolo ka problème est comme boye. Et c'est nga komona na ye na moi moyen muki esope makoki oyanga peut-être na koko memaye na telema parce que CNPP ça coûte vraiment trop cher wana na na possibilité wana te ya komeme na CNPP c'est vraiment aide lisungi ya batu basunga na coûte soki ye amona ni boye na moi petit moyen nanga na zana makoki ya komemaye soit na telema parce que connaît un peu moins cher que CNPP. Voilà. Après ça contact on est diaspora en tout cas vraiment SPFAC maman social kayangwana SPFAC maman social vrabeya bakayangoyo hein vraiment que tant on a le baranayo ah mulima basa bakabo on a besoin la bino que moni ni ngala bango balaka ceux qui diaspora te mission noka BBC noka de mawatro yango vraiment que un peu comme dombasi tu as besoin que bon ndaka bilobela te nzambe asunga biso songa maman na ngona maman bandela son numéro pour pesa ki numéro bandela ngo lisusu au tepena code 00243 après 990 hein en code 00243 oui et puis 090 de 00243 90 69 54 385 00243 90 69 54 385 topé 00243 82 023 0018 wana bakozwa mama Gisèle mama ya Glodi Malonda. Voilà.
osengi nini na batamitema malamu balinga kosunga surtout komona likambo pasi oyo zalaki na onanu ya mobali ya belaki akomi bien sous mwana susu abeli maladi wana et puis azomona na te pendant 2 semaines bande ko basunga yo moi liloba na bango obisi bango nini. Bon, ce qui est vraiment important nazal vraiment on a boss ya posa ya komona nanu mwana wana wazomona na te nanu. Hein, ce qui est important penza eza bongo. Mais ce qui mutu mo pe wo ya lobike alingi a aider pona mwana wana pe azo ba soin eza pe mabete. Souci vraiment passe na ngana mutema ko lukashaka Kongo penza eza ki peut-être na mona ye nebi ke soki ya le kisi émission na ye batu pe ba otala solution pe mona parce que eza passe ki ça c'est za munene obando kelukele wapi. Merci maman Gisèle, ba courage et belé, sois forte. Nzamba otalo boko donc naebi ke ve chaque Congo vraiment bundara fort. Photo ezoleka maman koko kenae a omonana. Voilà. Donc c'était là maman Gisèle. Donc moi si à Kokodioko oyo lelo tozala ki nene émission naebi te ve chaka tout moni moi si à Kokodioko. Voilà. Ndenge missiono kaibisa nga vraiment que tikanja mabundela yo muni mwasi oyo un jour ndimete ko zaneso sika moko place moko parce que na tozwaka mbongo moko ba fingira mu yibi saka ko mu yibi $600 yibi $300 mais quoi ibaka te mais si ma saisir bis anani kutu muni musala saka ya musala nzambe nakiko mikumisa te hein soka ima bina mabena ngai metanga bya kendaka bebireza salaka saka pardon que tout limbisa kaka to continuer to luka mwana ba pesimela contact na ngate ba so oloko batinda pa na ye asinga ba biloko mbongo ngana lokola nga ba mire zola tina zola vraiment que na pesimbo te bazali que nzamba suwa lukumu moni sikoyo siko mwana bungi to ba kulukelete il faut des moyens il faut le transport tambula nini mais to la moyen te mettant le muta oteta ngo missiono ko tina to me impresseur ko ndo masa tina mo $100 saka muyibi aywa kimbongo nini davi yonati ndebo yo transport montage c'est ça ngambongo vraiment que Francine Ngembe pe parce que vous bana beli kambango ko te beli kambango en tout cas vraiment que to ba ko limbisa monike ndenge missiono ko ba tika nzamba bundela yo espefak mama sifika beya ba tika nzamba bundela kayo papa Bisa ni Sandra Bumba ale Bumba bi papa kuburisha kasute ataba kimiyo baby valer na yo à part ça nos coup de fil il y a poudre de chasse tout préparé anniversaire il y a sans souci son pan ba yebi ke mutu avec cet homme là tout sa solution son pan mais ba continuer même la poto bolandaka domike mwana musala londe bolandaka bilobela te je suis irresponsable non mo yote beti ba senguye yo to davie tout davie to bande bandakala na wasangote bokene mbango na parquet bakichaka Congo ayibiloka mutu bokanga chaka Congo loki mabila télévision non oso bi bébé 60,000 francs eko koma ma va transfert ayebi vraiment que nzamba zo lokumu ba pesa contact ope parce que l'homme soit sala na sepelaka exemple tini moi transport pa maman si pas maman Gisèle abi pesa cha Congo $10 azo be mo transport ngai faut tambula kati pour tambo ndenge nini il faut bien la paie mai il faut na mela tamso na da kwa na tomso na kwa faza mo makasi je crois que missiono gazo sekate. Merci beaucoup passons je pense bien message est commis pour bandeko pour besoin sunga moi c'est chaka ya kokodio ko bobengi fait chaka na numéro nae a opesa sous émission ben na numéro ya maman bosungi et gozala vraiment bien makasi nzamba opambola bino mais vie chaka to lobela no likambo etali via oyo le kaki na TV ozosenga aide que via akufi comédienne na biso wana via Queen Mother akufi mais au juste zanini omoni na magbe via dernièrement émission la ngai mon biso artiste nous avons un problème sérieux yo amuta presse quand les caméras belle na presse aux on na presse exemple de qui na Congo promotive au senga bande wana au sala o ya tali ngo sala droit de réponse ngati no mavia po yeta uti ba yokise mala moko ay ko na TVC ay ko na ndako voilà bien non au moni parole imsambo ke na saki moke pardon mingi tam suba kanisaka à danger tam sous la rue zala la sayibo bambongo bakanga kawana bambongo voilà bambongo la lebisa yibiso neti saka Congo
Chaka Congo a traité avec les autorités. Ils ont pris dans la on a l'accès pour la bombe de mon côté. Comme on a, la commune primature. Oh, la commune c'est Bruno Chibala Nzenze, Premier ministre Nabiso. Awa, commis transmis copie transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Palais de la Nation, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de la Culture et Arts, Monsieur le coordonnateur principal de l'ASBEL Artistes en danger. Voilà. Tous à Kinshasa Gombe. Mon président de la République de ce gouvernement, demande à combien de liquidation, combien? Combien? 13 000 $. 13 000 $. Oui. Voilà. 13 000 $. Mais Moutou, Azali artiste, il y a des. Il y a sa participation. Au moins, la comédie a pesé à la participation, la comédie pesée à sans danger. Mon dit, bah, si la chaîne de défense, de toute façon, on est là. C'est congolais. Normalement, il faut y avoir la fierté pour la banque que parce que le mot que le blanc 24 heures. Alors pour la vie, pour la vie, conseil on peut ça la vie. Je vais attendre l'émission de la mingi. Ce que l'on a voyé, qu'il y a la justice. Parce que quand on va lire Chombo, Kisinjora, Bele, Mbosaka, quand on va émission internet. Aussi c'est de wana. Ok là, ça n'a magistrat, parce que convocation Chaka Congo là. Olobi na via akufi mise au sangambongo et muso amuna e bo baganga kawana yo mutu ko tumba simaro to bawera ba machala ba finga cha Congo non parce que bango ba yebi tango tukuta na pa ba konzi o ba c'est la rue a outi répétition qui a pas na bango azongi amuna na diseki non parce que soki lelo ngana ke funda mama via bangaka ngabango ba bengo diffamation yo référence ngo zi élément nini oyo kopesa na l'état que tala épreuve yango tcha ko na wangana yango alobaki mais Dieu merci di babelande de dessous maintenant ni vie est morte tala yambinga mbosko vie est morte na lobi yango sikoyi parce que si tu dis que ba comédien vraiment que na limbi sangai comédien za musala ba pesa mo valeur car so besoin comédien ne ba cholio mais comédien musala munene basa seba to ngibanda ko ko na via i comédie basala kawana ba rock bodo ba kina ba poto ka kibinyo vraiment na kusenga na batise congolais ce que je dis kamandeng wana ça doit des réponses luka chaîne wana zone élément copier ngona au talent bi aya solo parce que moi je peux aussi porter plainte dans le groupe à via ngana finga ba zo ba boma ba bololé parce que ba mayele té parce que les artistes vraiment comment faut être artiste éviter parce que beaucoup d'artistes qui manquent de bagages intellectuels parce que dinga pona lalo balikambo ya fingindu afinga kingai mwindu anga tata kutufinga mwindu sanga mwindu oya mamo afinga chako mwindu muyibi kawa muyibi kama c'est qu'on fait en tout cas via azale kinangai asesikizaki mais en tout cas via azale malamu abilité ou amulaki en tout cas on a un bon thème avec ma vie. Dossier Ferrigola lelo moto ezopela entre yena Koffi Olomide ba système oyo ya ba guerre wana ya ba prison monde wana pour le moment na semble la faire côté à la TV5 pour alors qui ces trucs là débat comme ironie on fait de faire non mais faire a raison à être ce qui se passe à l'est ce sont des trucs ils a guerre. Comment guerre banda guerre si la kate ngana kena Goma basa ta umuna ba Rwanda ba la na Goma bazungu na Rwanda il y a des Congolais uta Rwanda ba faire na raison ko ba trick biso artiste tu na face ko lobela mais comme ironie au faire français lobby non guerre est c'est guerre c'est trick ce sont des tricks Soubabi que on fali les gars na TV5 alobaki bien mais faire leki a bominde ko boma so yo zo côté le faire rigola mais bit à ça c'est ça bit à ça non c'est ça aussi le danger ngani que c'est artiste
on va faire on a baba leki photo encadrer bango il faut battre la bango bazo bimaka na mboka ba fali bazo bimaka na mboka ba leki na ngai comment nini wa héritier wata ona pesa ka mesi mingi leki na ngai wa imaka mwindu nani Fabrigas il faut encadrer bango mais ça autant toucher motako bango faut ngana bunda il faut la que ça va que nous soutenons faire gola parce que la TV5 on a akimaki na yema kambo ya politique bingo comprendre yango te faire ça la politique te mais tant so biki guerre nga biki na pouye faire mamba c'est ça li guerre te na c'est ça li ba aventure na c'est ça li ba biloko moko basala ka biso te ka ba leka couple na bango ba on jeti la bomba mbongo mais il a raison de dire que c'est un truc c'est un truc moko ça ba truc moko c'est le longo nango mais en tout cas na rebisa na bato oyo ba comprendre faire te botika tam suba français on a bien mon on a bisoté hein non yo ga bisa net mu dola ngai mu ko na sosi ni na bana kiyombe aba fu mboti enu sompande na je interprète à interpréter on a lobby non tous a compris ça ba langue te si moi je suis africaniste ba mindele bi te fa ba boko na biso ba langue na biso to est-ce que mindele tant que bakaleti elle pour tout Dave elle pour tout hein ba RFI ba ini ba jouer na biso elle pour tout biso to sera bango hein un pour tout voilà un pour tout en tout cas bande ko na biso vraiment que ça mon ko na biso to battre ba minima ba minima ko na biso mais na arrive à artiste soyons soudés tout ça soudé ce que un cas ezali tant franco ya tabule qui a mwangana c'est un problème parce que sangana po il a une force mais biso que comme quoi non yango en bref faire ana raison ngaso ki batula ki fa na ngabino ezanga ko to guerre te ya ko to trick te ngalo bake ezanga ko mbabe ngoni ya distraction maman mais comment ba makila ba na Congo ils tanga lokola ndenge zo tanga ba zo ba kata bantabawa ne sais comment cop na bango mais cop wana ikosila ka jour l'histoire o récupérer bino nana bakunda tsaka Congo muyindi wana le bolongola ye akimutu mabe c'est ça qu'on va faire en nos politiciens on va s'aventurer wana je crois que na pour le bingi hein pour le suki ça vraiment que papa Pierre Mputu na Nov bon retour papa Pierre Mputu na Nov mais kana no sbour vraiment que mon bien que on a beau soutenir ngai c'est tout diaspora vraiment merci mingi que papa Rabiso Mosengo di kanisa biso ça la caisse à solarité tout ça la yango maman même dernièrement o le kambo papa wuli baruta to kufa wana il faut tous à la caisse hein par exemple sur on a asana sur pamba non maman on pèse to pesa ka jante mais dernièrement wa mula biso o so image yango il y a plus ministre ah voilà au moins on a ko moni pas de kotaka premier ministre yamba biso c'est que comité gali to lo ba écouter nous quand on veut quand nous voulons faire on fait Sandra Bumba François Maka c'est collé vraiment un peu comme Domba c'est vraiment que merci que chez Bibi ça moi c'est ma galère financière ici quand on peut mar la biso que soutenons les que so faire gola français na bango wana ya frère munoko na bango contact na biso ce qui fait là qui cette trick là et ça a problème mon côté guerre c'est ça va trick il y a des blocs moko biaisé ça c'est bien calculé babo makabana Congo bali akambongo na siba bana Congo makila ba bino mindele loko bali bana Congo boze mo ko la bino na poto wana ekozala kaka guerre numéro parce que comme de Nasuka et puis quelques salutations pour na ba nyonso ba soutenara Chaka Congo mishono ka merci vraiment que azozo atofe na novembre na Lagos un peu ça kondomba merci vraiment que maman nanga bita Brigitte Anani maman Antona Suisse mbote bazali maman nanga Clotilde Bondo Luzeidi na reine en tout cas merci Saimo Kili merci mwenani mutuna yo nani Mulai merci vraiment que tout ça ba casse que tout ça kokodioko on a kokodioko ba mona effort parce que kokodioko était mourant ni n'était pas ça na tamso kokodioko ça kufa mais en tout cas na ça na regret que ne baninga musu bayaka
retard baka na kusunga baninga te vraiment que les une de que chako sekate Dominique moi musakata à Londres c'est que sekate vraiment que 00243 81 657 0958 00243 992 30 43 40 moi nanga Caron du Nord na Canada vraiment que papa Zali bolembate bolanda cause de lo munene nzambe azongisi mwaza kokuri opembe na ngai oba finga ngai muyibi bamwana muyibi kakati mais si on doit partir à la télé ça va communiquer on paye c'est payant transport c'est payant internet c'est payant vraiment que la bibi que souci na ngabo debi bo edenga en tout cas passe dans en tout cas oui o lazaka nango c'est pas tout moment la kanale de non bo ebi passe dans ngai sanda bo ebi bisha nani ebi que mikolo mvote soko ya na ebi que ekobama na ebi que ekobama que Tchaka Congo vraiment ebi nous surtout ani rabino minga en tout cas. Ça n'est fini, c'était là, Tchaka Congo. Donc, le Bimoto a défendu l'artiste Sonabiso. Donc, c'était vraiment un réel plaisir de vous présenter cette émission, surtout au lundi sujet. Il y a moi, il y a Koko Dioko, Abungi, Abeli, Maladi au Papa Nabelaki, donc il y a Moutou, les autres, Tungisa, Balbaranet, Liboma. Mais, donc, Maladi, il y a Liboma et Kimisenda, pendant 2 semaines. Donc, Azo Lukae, avec Tchaka Congo, Bazan, besoin de soutien Nabino. Et puis, l'isolo ya comédienne na biso via o balobaki ke a kufi misu a kufi bozu précision nango et puis na passage ya artiste na biso ya munene mboka Ferregola na TV5 boyoki ba précision oyo Tchaka Congo apesi mame Milinzemba d'ailleurs moi c'est papa tous Pepe Lambeto na London John Lubila l'exceptionnel na Dallas wana bambote belé la joie Amado Pichuna na France ma belle Esther Mumbanda na Colorado Pasteur Fisekanga na Colorado wana champion Kaimbe na Kenya Ben Dicap grand réalisateur Blaise Kafa Igwe na Kenya ba citation belé Merlin donc na Kenya ba bizu belé Chalère na Pesbino bambote belé Rami Amisi voilà frère Michonoka félicitations tous le cas soyez na kin promotion et Rosala bien voilà cette fois-ci cette fois-ci pour ça Nzambe BBC Simbe Mabe voilà merci beaucoup et merci à Papa Dave Moubama pour les images merci beaucoup et à la prochaine au revoir d'ici là portez-vous bien chers fans et prenez bien soin de vous merci ciao.